Mokili mawate bandeko bakangi mama oya domestique azali kosala kaka na sani oyo patron alelaka pipi na kope oyo alambelaka biloko chaque jour na cuisine mbala moko te mibale te mbala ebele pesi pasi muta pesi yo musala makambo sana na cuisine ya bato yango oyo pesi pasi ya kosakana te oyo mwana musala aza na kati ya ndako bakolo ndako baza te na cuisine azotala na gauche azotala na droite bozo imagine te eloko nini oyo ye alingi asala azotala na gauche na droite azotala soki kamera ezali eza po efilme ye mama oyo mwana musala oyo agunzami na sani azosumba bandeko na ngai bamama bapapa mama oyo agunzami azosumba na kati ya ndako ya bato mwana musala bakolo ndako baza te ndeko na nga bana misa oyo tozotya na bandako na biso ilfo tozalaka très éveillé na bamboka ebele Afrika baliaka mabele argile lokola na Afrika si baliaka mabele na Congo bamama baliaka mabele mingi mpo na zemi basi ya zemi to posa kasi toke ko découvrir na mboka lokola Haïti baliaka mabele comme étant aliment normal ndenge na Congo toliaka fufu na Haïti baliaka mabele pona nini nzala eleki makasi na place ya nzala balami repas normal basali yango lokola gâteau mais mabele ba famille bazali kolia yango pona pauvreté eleki pesi mapasi ya kosakana. Pouvez-vous le croire? Il y a vraiment des pays dans le monde qui sont si pauvres qu'ils mangent de la terre. Les gens mangent de la terre pour 3 repas par jour. Ce pays est la République d'Haïti. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. La plupart des habitants de ce pays n'ont pas de travail. Les habitants de ce pays n'ont probablement jamais mangé de riz de leur vie. Ils n'ont jamais connu le goût du riz. Les adultes et les enfants mangent de la terre. La terre qu'ils mangent provient des hauts plateaux du pays. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original
Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Bote na bino bande ko balandi ya Radio Lokole, merci na confiance pe fidélité bo pesa kana Radio Lokole télévision et pa ya pito kuta na kapona ko solo la makambu ozo le kabongo na communauté na biso africaine to communauté ya batu sur le monde entier mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek soki okoti bande ko to sengi na yo o s'abonner. D'abord, ceux qui ont côté au lien au côté au aimer vidéo et puis au partager. Bandeko ba s'abonner déjà pour partager la vidéo. Ceux qui n'ont s'abonner au tali papa, au tali maman, tindel maman lien à s'abonner. Ceux qui ont s'abonner kobo sanate à kofina cloche à notification pour orataka programme na bisoté. Tolobaki tokozonge la bino pour na artiste comédie akufi commando motote. Ba oba ebi commando motote photo na yango wana bomoni commando motote nde akufi wana. Autant vous avez muke abandaki koloba commando motote totala ba série télévisée na yedo qui va se faire na commando motote sika boy une pluie. Donc chaque Congo va encore revenir na émission pour la couper sa biso ba détail. Alors nous profitons aussi de cette occasion pour compatir na confrère na biso Christian Bosembe qui menacé attaqué na Paris na ba combattant ce qui est arrivé. Nous sommes de cœur avec toi, force à toi. Christian Bosembe, ce qui est arrivé pour te na bandeko vraiment mutuna mutu azana opinion politique na mais yako simba boye c'est pas bon, ces images ne sont pas beaux à voir, ça nous écoeure et ça nous écoeure vraiment et ça débiso bien te biso ba confrère je crois et to tchana se to bunda bongo na maloba na ba idée pour na mboka na biso ke ne liboso non seulement batu ya poto même batu non seulement diaspora voulais-je dire mais aussi batu ya Kinshasa totika pe harcèlement ba journaliste au salaka poboy ezali malamu te soki bongo lobi il faut que remettre au basana batangisa ça epesi pena malamu mingi te to bunda na bongo na ba idée ke na makofi epesi pasi bandeko na Congo démocratique to mesana bongo kolia ba belé batu balia ka ba belé au argile ba mama musu basala commerce kaka ya mabele kasi mabele wana balia ka yango mingi mito mona ka pona basi ya zemi soki mama asali na zemi oli abana ko bwaka ba so ebele baliaka bongo mabele pona bobo ka basoite na Afrique justement na yango ba baliaka mabele pona posa mais pona nzala te kamwe si biso na mboka lokola Haïti oboyebi ke tremblement de terre salamaka basengaka ba don ebele mbala liboso o to monaka $100,000 na télévision oseye bango sur émission fait vert et pas wapi mwana mboka Didi Kinwani apesaka bongo $100,000 et pas Zakari Bababaswe na émission en fait vert oyo actuel ministre de l'économie à l'époque facilitateur mwana mboka Vital Kamerhe bawela $100,000 na plateau pour na kosunga batu ya Haïti kasi pauvreté yango esila te tremblement de terre là ba kuna makasi et pesi pasi kuna bali kolia mabele comme étant un repas normal basali yango lokola ba gâteau et cake basali kolia mabele ke lelo bisu le mabele ba le mabele pena ba tondi ba meli mai balali epesi pasi pauvreté ya boye soki to kosunga e kozala malamu mingi na reportage oyo ya bandeko na biso nde basali à ce concert pauvreté oyo ya Haïti et sali ke baba lolia mabele pasi ya kosakana te suivez. Pouvez-vous le croire? Il y a vraiment des pays dans le monde qui sont si pauvres qu'ils mangent de la terre. Les gens mangent de la terre pour 3 repas par jour. Ce pays est la République d'Haïti. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. La plupart des habitants de ce pays n'ont pas de travail. Les habitants de ce pays n'ont probablement jamais mangé de riz de leur vie. Ils n'ont jamais connu le goût du riz. Les adultes et les enfants mangent de la terre. La terre qu'ils mangent provient des hauts plateaux du pays, parce qu'elle a meilleur goût sur les hauts plateaux, même s'ils sont si pauvres qu'ils mangent de la terre. Mais il faut quand même de l'argent pour acheter de la terre. La terre qu'ils achètent, elle doit passer par de nombreuses étapes de préparation. On y ajoute du sel, du beurre ou du sucre.
puis on la remue constamment. L'argile devient aussi fine que de la boue. On filtre ensuite les grosses impuretés à l'aide d'un tissu fin. On obtient ainsi la matière première des biscuits. Ensuite, on l'étale un peu sur le sol pour la rendre plus appétissante. On lui donne aussi la forme d'un biscuit. Enfin, elle est séchée au soleil. Le résultat est un délicieux produit de base croustillant. De nombreux habitants vendent également ces gâteaux comme une marchandise. Le prix d'un seau est d'environ 2 $. Regardez comme ils sont heureux de les manger. Dans leurs yeux, tant qu'ils ont un morceau de terre à manger, c'est une chose relativement heureuse. Mais en fait, manger cela ne les rassasie pas vraiment. Ce n'est pas non plus très nutritif. Ce n'est pas bon pour leur santé s'ils en mangent trop. Alors pourquoi continuent-ils à en manger? Parce que lorsqu'ils le mangent, la terre n'est pas digérée. Au lieu de cela, elle reste collée à l'estomac. Cela crée une illusion de satiété. C'est pourquoi nous voyons ces enfants. Ils sont tous très maigres. Mais il n'y a rien à faire. C'est leur vie. Survivre ici, c'est toute la force qu'ils peuvent rassembler. Et nous vivons dans un pays si merveilleux. Comment pouvons-nous ne pas être à la hauteur de la chance que Dieu nous a donnée? Chaque fois que vous avez envie de baisser les bras, pourquoi ne pas regarder cette vidéo? Les gens qui ont eu une vie si difficile continuent à sourire et à vivre. Par rapport à toutes les mauvaises choses auxquelles nous devons faire face. Qu'est-ce que ça vaut? Triste réalité, bandeko epesi pasi, bandeko ebele bali ko luka misala, y a pas de son métier, y a que des sortes de gens. Osala na bureau, osala wapi na libanda, ezaka ka musala, batu ebele, ba préférer basala bango ba musala oya domestique, ba basala musala en anglais domestique weka ezali musala moko noble, mutu azali na bonne domestique ezali musala moko noble, kasi tala lokola bande comme suba ali ko bebisa tu musala e kamusi biso to lakisa bino makambu ya ndenge na ndenge, to lakisa bino comment est-ce que ba mama mususu ba bali ko tia kaka na biloko to mona yango mama ali ko tia mbali na ye kaka na biloko pona bolingo na ebite bazwaka makambu wana, kasi tala abo ali ko mona bande ko oyo bali ko mona video e pesi biso pasi wana video ya surveillance mama oyo atelaka biloko oyo alambelaka patron libote ya patron na ye, c'est-à-dire que mama papa na bana asalaka ba cérémonie ya kosakana te. Mama ya boyo komona asalaki na musala te bazuye video oyo batinde biso ngo epesi pasi ya kosakana te bandeko. Tala image oyo kolelisa yo mama oyo domestique wali komona wana ye chaque fois la cuisine soki batikeli ndako patron ake musala madame ake musala bana bakei kelasi avant abanda musala, qu'est-ce qu'il fait chaque jour na cuisine akozwa sani na ebite sani o balelaka sani oyo ba utilisera pona kosala misala ya ndako lambela ebite avant dele yango kaka na cuisine bandeko. Okomona mama oyo asali kaka azui kaka wana abwaki yango na poubelle dustbin oyo ezaka na cuisine. Et puis azui sani wana azongi suku na toyebite asali yango ni elle va encore plus loin azwa kaka wana atiaka na biloko o ba patron baliaka pesi pasi ya kosakana te atabino moko esili wana te. Okomona ndebo wali komona image wana kopo oyo zalaka na cantine ya fufu baguette ya semoule akozwa asali semoule azui kopo wana asali pipi bandeko mama mukolo boye azui yango abwaki kaka esika basokolaka basali na cuisine nyonso ali kosala na cuisine epesi pasi ya kosakana te biloko ya boye na ebite. Qu'est-ce qui s'est passé? Patron asalaki mécanisme ndenge nini? Qu'est-ce qui a poussé batia ba caméra na kati ya ndako ebite? Peut-être kaka ezalaka par curiosité. Peut-être patron a remarqué le komoka ya mabe parce que mona makambu ebele na bandaku okomona ba position ya biloko tikaka échangeaka chaque fois. To mona yango patron a décidé à ta caméra de surveillance atia yango partout tina cuisine yango ba ko découvrir image ya boye ata yo moko mama mukolo boye bandeko mingi bakima akozo ba domestique omona papa soki mama azui domestique ya peut-être ya jeune garçon papa ali kosala zuwa po to mona yango bolingo kipaka te to mona pe ba domestique to ba jardinier ba bimana basi ya ba patron okomona patron akolinga te akoloba peut-être non to zuwa mama mukolo okomona pe soki mama to papa azui domestique ya jeune fille mama kosala zuwa po to mona pe ba domestique ebele ba koma ba mbanda ya ba patron na bango donc boulou yekezala à chaque fois yango mona ba ko préférer plus azui domestique ya papa mukolo to azui domestique ya mama mukolo ndeko to mona banda ko ebele kasi tala makambu ya boyo oyo komona o azali jeune fille azali mama mukolo oye na mama batie wana pona okengela ndako ya batu non seulement okengela ndako ya batu osala ka musala. Oui évidemment bande comme ça bazwa ka ba domestique kaka pona teke bazala surcharger na misala te ezala plutôt peut-être pona ko aider azala moi le meilleur moi quelque chose tali pona na chasser peut-être chômage tika mama oyo azala awa akengela ka kokengela ndako c'est trop difficile asokola ka basani alambela ka biso
Évidemment, ceux qui m'ont acheté programme yemoko mama pe akoki komilambela yemoko. Na pourquoi acheté bloc en Afrique, ceux qui bana ba ye ba chauffer ba lambi fufuto semoul ba ili. Mais ba préféré ba joie domestique ba joyeux maman, ba oui non maman mukolo, ayebi nini akobattre la bana, ayebi qu'est-ce que valeur ya musala pour peut-être maman oyo ça peut la bana na ye quelque part asunga, asoka mo mukiwana. Mais ba ye na yo awa maman, tala makambo maman oyo bandi kosala. To mona yango makambo belé. Okomona bozala ki très bien nandaku banda bozo mwana musala wana ko comprendre te ko mona ba problème bandi kolanda bino ngana mona yango batebele to mona yango bisike ebele ba témoignage ozui mwana musala surtout ba mama aye wana ko lia ko mela ko munene abandi ko lukela bino ba problème okomona problème nandaku ya ko sakana te bozala ki très bien na mwasi na yo bokomi ko swana bana bazala ki très bien bana babandi ko bela bela surtout o batika la kana bana mekie et pesi pasi ya ko sakana te ba mama ebele ba boya ko tika bana ba crèche ba ajamike ba zwaka ba bonne surtout ba mama mikolo ba no ba mama ba ko batela bana po ba jeune fois zaka bulu yeke okotia wana to mona makambu ebele tala shiko ba kaya boy to mona ba kaya ebele eleka na ba vidéo na ba YouTube na ba TikTok to mona ba vidéo ba partager ba groupe WhatsApp comment est-ce que ba domestique ba ko beta bana ya patron fimbu ko bambana to mona vidéo wana elelisa batu et ceux qui ont été échangé formule à tabino moko vidéo ko le saoté maman mukolo boye pena bo mona ka boye pena zu kaka na ye azwa sandi s'il vous plaît oyo alambelaka avandeli yango asali kaka na kati ya bwaki na dustbin atie kuna ndambu atie na biloko ya kolia kopo oyo ezalaka na baguette to na cantine oyo batiaka fufuto semoule azwi ate fufuko na asubeli yango abwaki na la esika oyo basokolaka basani bandeko yango bandeko tosalaka attention okosala air moko esika oyo basokolaka basani ya kolia ozoyoka ba odeur moko ya nausée ya bien te vérifie un peu qu'est-ce qui se passe. Vérifiez un peu qu'est-ce qui se passe. Maman moussou komona ndengwan ayeka achabino trouble to mona yango ba maman moussou ya domestique aya zalaka domestique ayeda azoya na mwana ya mwasi lokola mwana ya mwasi azoya kotala bino ya patron surtout ka fanda kawana plus tard to mona yango komona patron atie mwana ya mama domestique zemi bikila kila bichebe na lobite ke ba mama sur domestique ba la rande ngwana auto jou exemple pour to kangi mama oyo et pesi passe ya kosaka ba image ya boya video ya boya e kolelisa batu video oyo elelisi ngai elelisi batu ebele botela kaya boya pesi passe ya kosaka te ata bino moko vraiment moninga apesi yo musala oboko na bana na yo peut-être mama oyo asana bana tangisa kelasi kaka na musala ya domestique wana asungaka peut-être pe patron na ye apesa ka yemo ba pourboire chaque jour asokipaka na ye normalement parce que domestique en principe ceux qui bossent domestique à côté na famille parce que domestique asana vie na bino na maboko est-ce que domestique loko ya président de la République alekine ba ministre na valeur alekine ba directeur ya cabinet na valeur parce que ye muta azolamba biloko ya patron azolaisse sa famille à patron tout peut arriver. Yango soko bosi domestique ndako esenga rappel gentillesse joie lokola ndeko akomi moko ya bino na famille mais nakawawo c'est sûr maman oba joie kai lokola moko ya famille kasi tala makambo atali kosala bandeko ekopesa yo pasi et pesi yo pasi te yo muto ya domestique yo biso te longola domestique na yo ko na te papa fistala ba te longola domestique te bo longola ba domestique te mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Zalaka na contrôle bandeko. Tout cela na contrôle. Makambo au niveau de komi oyo nyonso la raka nzambe. Soki nzambe te mawa mingi bandeko. Atabino moko niveau ya boye. Niveau ya boye. Na lobaka chaque fois, il faut toujours vérifier pour être sûr, contrôler pour être sûr na makambo oyo do sala. Na la ko ndima peut-être maman oyo basalaka très gentil na ye peut-être pe ba voisin ba mona ba faux mouvement ya mama oyo ba yebisa patron ndimaka te plus tard abali ko mona ba normali il s'est décidé peut-être ya kotia caméra na ndaku na cuisine partout pour na mona ba cérémonie oyo soki caméra za la kati ba inga ba mona loko ndengeni peut-être pe oyebite ba tikere loko ndengwana abosana peut-être mouvement moko boye ba tuna ye awangana yango e poussa peut-être patron atia ba caméra ndengwana on ne sait pas parce que soki mama oye barake caméra zali wana alinga ko sala yango te parce que bokotala mama bozo mona image wana mama wana sali kotala pembeni atali droite atali gauche soki mutali ko mona ye
ata muto ali komona yo te mama ata kamera ezalaki te nzambe azali komona yo likambo ya boye olesa famille ya bato kaka olesa famille ya bato baniei epesi pasi ya kosakana te ata bino moko to remarqué mingi bato oyo bazala ba domestique est-ce que bokomona ba problème te mais kana nikososola avant bozala na domestique papa na mama boane kosola na makasi avant bozala na domestique bana santé ezalaki ndenge nini sika ata bokomi na domestique bana ba santé na bango ekomi ndenge nini tambo na mokili oyo mona makambo tokomona makambo ya marke na mokili oyo en tout cas ngai epesi ngai mutu koswa eloko ya boye pasi ya kosakana te bandeko ata bino moko vraiment ata bino makambo ya boye omona pena boye mama pena ye wana azwi pena sani bato balelaka avandi aneni na kati ya neni azwi yango ati na dustbin pembeni na poubelle wana abwaki yango wana epe azwi sani yango atie kuna soki pe pipi soki pe kaka esili wana te jour moko te bozomona bilamba na yo changer wana jour mosusu azwi pas la bafufu très bien azwi kopo atoki fufu atia so na basangu aba na basangu esili si wana azwi yango susu asali pipi mama mukolo boye na kopo oyo ya fufu abwaki yango esika basokolaka basani ata bino bandeko likambu ya boye pesi pasi ya kosakana te epesi pasi ya kosakana te bomwende babesa bino kopo bandeko o basalaka musala ya ba domestique weka musala ya ba bonne ya ba meme ezali mabete ezali musala moko noble bato ebele baotangisa bana kaka na ba vie wana ezali parce que biso nyonso tu tokosalaka na bureau te biso nyonso tokosalaka ba PDG te biso nyonso tokosalaka soki ndenge te esengi na bamisusu basala mpo na misusu mais ntango moto akosala mpa na yo il faut otraite malamu bon bandeko so bakoloba peut-être patron tetaka ye mabe yango asala bakanda ndenge wana soki baotraite yo mabe olio osala bakanda eboye tika peut-être musala tika na musala ke osala makambo ya boye tala sika boye caméra surveillance ezwi yo eke ayebite je me demandais siko tango yaki basimbaki ye mama alinga koloba nini ekokoma nini o mama mukoro botika ye akokufa kutu boye bolongole musala po ani o ndenge aleo tipa leta bakokanga mama oyo siko tala soni oyo apesi na bana na ye tala soni oyo apesi na progéniture na ye soki mama oyo aza na bana na mikili ya libanda lokola YouTube ya partout bakotala batala émission radio lokole partout batali boye tala soni oyo akopesa bana na ye tala soni oyo akopesa bakoko na ye ata partout esika eloko esalami epesi pasi ya kosakana te bandeko tala information muke oyo tobomelaki yo na après-midi ya lelo toba tokobomela mingi te tala epesi pasi ya kosakana te la confiance n'exclut pas le contrôle partout ozali bandeko eza kaka mosala ya domestique te soki ozala batravailleur osalaka quelque part contrôle tomona makambo ebele okomona peut-être mama wana nayebi te on suppose kaka kiaza na misala moko ya mike ya mabe akenda pa mutu ntel peut-être patron alinga ye mingi madame alinga ye mingi ya sino telaka bango tufi na yo telaka bango kaka na yo telaka bango masuba na biloko telaka bango masuba na ndaku pona balingaka yo mingi tomona makambo wana tala bakaya yo suba kangi kosuka wapi tomona kutu so ipasa la puis eleka na ba chaîne ebele ya YouTube awa bato musu bazo suba likolo ya mesa yo mukolo suba likolo ya mesa histoire wana na koluka suna nzamna botango ndenge noko moko suba ka likolo ya mesa na ye epesi pasi ya kosakana te bandeko tobomela ngelo sola mukeka ka lelo tobeto komela mingi te mais lobi to kobeto na solo epesi pasi mama ka bengi biso awa azali na mikili ya mpoto ye alali amoni azolota azosala amour azosangana na nguma alamuki ba amoni mobali na ye forme ya nguma me mutu azotala na misu boye mwasi mama wana agangi tokobetela lisolo wana bokoka mama wana ye moko ndenga zo expliquer et po tuna mobali na ye otala nga boye ndenge na moni na ndenge mabe na nduto bokoma discussion tokoloba yango awa na émission oyo kozala prochainement. Merci la confiance et fidélité pour pesa kana radio le kolema solo. Merci na sponsor officiel de la chaîne Oyo Mama Charlotte Caputo, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Kasi yamboto silisa, tika to pesa longonia. Na bat oba soutenaka biso mboka na mboka zala kana ba kontina ngo to kebongo na Cape Town, Mada City, tika na fandisa Teyongandu leader. Po mboka na mboka na ba kontina ngo Teyongandu Wumela. Na bosanité, Trésor Chikangu, prêtre à Kosakanate, Jean Clément Kendi, Liboka Pilipili, si la rasolote, vous comprendre, Jean Clément Kendi, yon de mankambo, donc, solo na si la gâté, ye, ingala photo, so à côté de la poche, oh, c'est Robi Mozui,
la sentir bena libo kapilipre c'est la sloté Jean Clément Kendi, je confirme. Shalako mokondi akapa oza mystique umela tala ba prêtre batanga komoloka pamba ndengo wana po mboka na mboka za ba kozinango bozalaka mikondi akapa kala mais ba leader ba ye te ngandu leader, je confirme. Bokomi c'est que bien Shalako mokondi akapa na zongeli bino trésor chikangu prêtre à kosakanate libo kapilipili Jean Clément Kendi tala bango wana bato wa soutenir kabiso jalousie le kunate bango baza mystique, je confirme. Voilà, merci na Mama Rina Umbi, coordonnatrice ya chaîne Oyo Radio Lokole Télévision. 1 na Radio Lokole Télévision. 2 bande koto s'abonner massivement. Soki ozali na lisolo ya kopesa biso bande ko hésiter te. Benga biso ni bonga biso ya moyen défilé. Soki ozu biso te ko banga te tika voice na yo. Sala audio to ko beta lisolo kaka ndenge lingi ebetama. Soko ni tutanga kombo to kotanga kombo. Soki po boy to kotanga kombo te. Merci na la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, Mama Rina Umbi, coordonnatrice de la chaîne Oyo. Tokutani prochainement na numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.